Masobele, Mambu Mebaluka. Attention, Pilamosi Keba, les aventures de G4, les aventures de G4, les aventures de G4. Bana Oyo Baye Nabiloko ya Kafu Kafu. Bana Oyo Baye, ko Baye Bakotalisa Biso Mosala na Mozindo, Koseka Agogo. Sepelas na Sepelas. Prêt à vous couper le souffle. G4, G4, semblant Ezalakate Oyo Evariste a confirmé Ezalaka Bongo Pe Kozala Bongo. G4, Mafioto, le capitaine de l'équipe, les Igwe de tous les comédiens. Ah là 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 là, Seda, Seda, le terminator de tous les artistes. 32, moto akangi bango nyoso na kadena na masolo ya koseka asekisa yo bakoto ekoma kolenga lenga. Tonton Sam, Tonton Sam, Tonton Sam, le pirate de l'air. Oh là là, le cinéaste. Oh là là, le boss, le patron de tous les artistes. Oh là là, Wana Evariste Boïs a confirmé, il est la coqueluche du public congolais. Tonton Sam, chaque jour, Mikolo Nyoso, Kaka Awa, Okolanda Bango, Ekozala Esengo, Mambu Mabalukidi, Mambu Masobele, attention Pilamosi Kebae. Yaya Tosolengo, Yaya ma papa, ya basi na mibali, biloko ase, biloko ase. Yaya biloko ase ya basi yango mibali, yaya biloko ase. Est-ce que ça bébé ozwa? On est le côté brillant. Yo sakala nga petit frère. Tiens petit frère yo petit frère, petite sœur. On peut me faire la zanga couper mon biloko bien peine bimia au limité. Na bien. Nga rose biloko pas si beau. On a un point pour les plaisir. Au moins nga tio couper. Bon nga la rasoir. Couper nini? Nakangi bino moto déplacé te akima te ate donc soki nga chakuna za te makambu bosalaka nde yango oyo mama nyotosala nini ate bozoyoka na buteki mbongo ale na posisia okangi bisoni tosala nini plaisir comment mon papa sala ngala kotika na oteka na kotika na oteka couper nini yango boye na couper na mukino na ye contrôle yani kanga baso kusto okabola kangana nunwa totengi sope 15 peka esene sio akoka siko nini obosa ateki pe amoko na simbo na selon tole na moyi elo nyo tosala yo ata papa toka pe bana na yo tola biso loka bana mbanda ko bana na na lubaki soki buteki nanu mbongo fubu bomba kulia ya pokwa toteki na 12 heures tole tokinza na français babi on a fait à la personne hyper bango banani ba couper ba couper ça na moto teki papa na esi yejo couper asota o ata moko ba couper te ngana na teki te apa toteki ka bilo assez ya liko toteki na bisi bilo assez bon ça va tu couper continue na pokwa Bana zongi ndaku, ça va? Bote kamala. Papa nga na 5000 fois pour ngani na za bosona bon. 5000 na ndaku. Boniko. Papa nga pele nga bilo rale. Alongwa. Attends. Moni. Mo muso apa. Ka ko contrôler biso na doteka. Ebe o na kangi bino. Akangi na. Tolemo. Ya makambo la kangi na kuta mu. Ah, ye jo peni ngo buto to na balabala. Yo tatanga de kwani. Ya ma papa abati na moto sode ya biloko ase abati ya mikolo yango biloko makasi ngasi ya papa yango tala te ongale nga body oh jone lo mo bien pour na mama oyo biloko mo makasi oh chinois te ata koti na mai oh samela soka ya muyanga on a petit ça là. Ben oh pesa 3000. Ben excuse-moi, là on va chaud. T'es là comment à chaud sur votre 3000 francs t'es bon niveau. Quoi t'es là 15 millions.
Papa, oh, il y a encore $10. Oh, il aura ma carte. Attends, continue, on a ma effondrement. Il aura c'est bien. Attends la piscine. On va bien. On est fondement. Tu vois 15 000 abonnés. Bien coupé, oui, papa. 1000 francs, là 500. Oh, 10 000. Oh, 10 000. On a eu 5 000. Mambu Masobele, Mambu Mebaluka. Attention, Pilamosi Keba, les aventures de G4, les aventures de G4, les aventures de G4. Bana Oyo Baye Nabiloko ya Kafu Kafu. Bana Oyo Baye, po Baye Bakotalisa Biso Mosala na Mozino, Koseka Agogo. Sepelas na Sepelas. Prête à vous couper le souffle. G4, semblant Ezalakate Oyo Evariste a confirmé Ezalaka Bongo Pe Kozala Bongo. G4, Mafioto, le capitaine de l'équipe, le Igwe de tous les comédiens. Ah là 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 là, Seda, le terminator de tous les artistes. 32, moto akangi bango nyoso na kadena na masolo ya koseka asekisa yo bakoto ekoma kolenga lenga. Tonton Sam, le pirate de l'air, oh là là, le cinéaste, oh là là, le boss, le patron de tous les artistes, oh là là, Wana Evariste Boïs a confirmé, il est la coqueluche du public congolais. Tonton Sam, chaque jour, mikolo nyonso kaka awa okolanda bango ekozala esengo. Mambu Mabalukidi, Mambu Masobele. Attention, Pilamosi Keba.